Mbote bandeko balandi na yebi ke bozali ebele kolanda Sentinelle TV, mais émission oyo tosali yango vraiment mpona la bouche autorisée parce que azosala mosala makasi mingi mpe atunaki nga pasteur Proverbe 30-30 yo ozali pasteur oyo azobundela Congo, pasteur oyo mokili moma ezolanda, yebisa biso mpona nini yo ozobundela Congo me bamisusu bazoloba eloko moko te. Alors nazokende na mokanda na Néhémie, mokanda na Néhémie 1er, Néhémie 1 verset 1 elobi boye. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléu, le 20e année, comme j'étais à Sousse, dans la capitale, Amani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, j'ai jeûné et j'ai prié devant Dieu, le ciel des cieux, et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, qui t'ai-je, qui t'aime, et que fais-je de miséricorde? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, j'ai gêné et j'ai prié devant l'Éternel des cieux, et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui t'observent, qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux voient, soient ouvertes. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, pour les serviteurs des enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez en exil à l'extrémité du ciel de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour vous. Voilà. Donc, Néhémie, amoni mokili ezosimba te, amoni ba mire ya Jérusalem consumé, ba porte consumée, ba mire détruit, à côté prière, à leli, à gêner, à suki wana te, à zui démarche ya komona na ba roi. C'est-à-dire un homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, il faut à se soucier à kanamakambo ezole kanamboka na ye. Ce qui m'a tambola bien te à sensibiliser bato na jeune prière pe à côté na politique kokoma mikanda ndenge Néhémie asalaki. Okomona ke à part Néhémie tozana basali na Nzambe lokola ba Moïse, Nzambe atindi bango bakende libérer mboka, tozana ba Eli, tozali na ba Samson, tozana ba David, ba beti Goliath pona ko libérer mboka. Donc bana ya Nzambe, basali na Nzambe, pasteur ya Nzambe, il faut abunda pour peuple né à la libre, pour peuple né à la libérer. Mais na Congo, soki makamozo tambola bien te, na komaki kombo ba pasteur wana awa, botala batu lokola na RDC tozana ba faux politiciens. Le plus grand problème na Congo ezali ba pasteur te, ba musicien te, ba politicien te, mais ezali le plus grand problème ezali ba politicien te, ba musicien te, ba yembi te, ba vedette te, ba théâtre te, mais ça ba pasteur.
Abraham, Moïse, Élie, Samson, David, Néhémie, babundela mboka na bango. Batelemela occupation. Même nkolo yesu lera ye. Ayokuta Israël ezaki na occupation romaine. Yesu azui ba pécheur a monté mouvement ya o babengi christianisme eza mouvement ya révolution. Christianisme eza mouvement okanga maboko te un chrétien soka azui molimo a commis plus que kake, a commis plus que mupepe. Alors soki tokei na mboka na biso Congo tokuta ba pasteur congolais baza déjà na lifelo mingi basinya pacte na monde des ténèbres, mingi baza bon ba sorcier, mingi baza bon kokaba sida, ba bima ba pasteur ba koma ba homme d'affaires, baza déjà na lifelo balingi kokende bango moko te balingi komema groupe ya bato. Ils ont battu belé, bazo yebsanga yo proverbe musala no ko juger un pasteur ne juge pas bonabo. Natang la binona 1 Corinthiens 2, banana 12 ti na 16. 1 Corinthiens 2 parce que ils ont battu belé balingi koloba mais bayebi bible te. Et puis ba o nyo surtout ba jija basali na nzambe na ndenge bazo sala musala nzambe ya solo na kangeli bango lola nzambe a punir bango parce que bazali ba ennemi à peuple. Donc, dans 1 Corinthiens 2, Botala, bino batkosoba, yazana ni po juger, yena na pesi parole, yena na pesi no swana. 1 Corinthiens 2, 12 à 16 lobby. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce, et nous n'en parlons avec sagesse, pas avec la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car par les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, car il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme spirituel qui a la pensée de Jésus-Christ juge de tout, personne ne peut le juger. Que notamment on a versé. Alors, pourquoi l'église est autant? Pourquoi Mbok est occupé? Tout le monde Néhémie, les ramoni ba mir, il y a Jérusalem et il y a constitution. Ba porte, il y a Jérusalem où eziki, ezali justice, ezali social, ezali école. Na Congo, ba na bazofana na ba brique. Na Congo, ba jeune ba sisi classe, ba comment oteka makaya. Na Congo bana 11 bazo se prostituer, richesse na biso kitana biso bazo piyango na groupe ba congolais na ba pasteur tout bazu mbongo ya kabila baté ya batuke toute autorité vient de Dieu. Alors ce que vous avez ba pasteur ba corrompu, vous avez ba pasteur ba ndoki, ce que tangi na Matthieu 23:13, Matthieu 23:13 na yebisa binongo, et là on est Matthieu 23:13 azo yebisa biso, Matthieu 23:13 ezoloba malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ba pasteur wana nyonso, ba boyi lola, sikoyo ba kangi porte pona bato ba nimba kota lola. Kote ba ngoma malukuta, ba délivrance lokuta, ma kamno sito lokuta, yango moni Congo, ba Rwandais, ba koma kotinda ba mende, bazotinda ba bochar, bazotinda ba fumutoto, bazotinda ba papi, papi soki ntaba soki nani baleka na TV, ba justifier criminalité oyo monde entier zoboya. Rwandais moko te aleka na TV, kaka ba congolais, ba pasteur congolais, ba lobi Kabila désir, ba lobi Kabila linga bango, ba sala même journée na stade ba kende ko kumisa, ba sala prière pour na Kabila tika la pouvoir. Nzambe bengana bango na mvula munene beta. Alors ba kombo ba pasteur wana batloka ba olangi mwasi na mobali ba ndoki kinzamina sorcier kankenza ndoki mutombo kalombo o akoma obimisa ba miseleke sonika futa
Coutinho, Pascal Mukuna, Neema Sikatenda, Moïse Mbie, bazali ebele walesa afuta ba musicien sataniste pour afula mabaya ko témoigner ba pesa ba faux témoignage boyebi ne Kabila nani edingo akutisa ye. Alors pour ce cas succès abandi koyiba peuple abandi koloka peuple bozana Marcelo na Lesi bana ya banganga pe Marcelo bomoni bien que Jésus-Christ TV est dénoncé misala na ye. Bozana Rwandais mususu na kombo ya Joël Tatou, un PD, bakanga e bolumbu, mais il continue à faire des émissions, il y a kolobaka revenir bato pe bazo kumisa ye, azo pesa pe na ba prophétie audacieux, un PD, azo pesa ba banyani ba biloko wana. Alors, Coutinho azwa 2 millions ya Kabila pour alobela sous sauvons les Congo te. Coutinho nenga za na place za na Europe wa, kino ko betele masola sauvons les Congo. Akolingango te po basi bapesa ye mbongo. Et puis il faut boyeba de Coutinho azali premier pasteur à côté ça bien sapé, bien griffé malgré Amabe à côté ça mon évangile a escroquer, a yiba, a détruire ça. Azalaka na église azali ko futela ndele à côté boloko Kabila pesi moi sine mbongo a sombi lupango place bazali pe Kabila mwana na bango oya suka je crois eza mwana Kabila po Kabila comme obimana moi sine. Tala niveau oyo ba pasteur na bino ba comité kobimana ba Rwandais ba incivique na diaspora tozana ba chaîne na télévision lokola Pain du Soir oyo ezoloka bato Kazarema oyo Lise na mobile na ye Lise la Jezabel na mobile ne sorcier boyebi mama sola banzambi wanzambi ndenge abomisa mwana na Italie akima mwasi ndenge aya ko s'installer na France et Alexa kaka bandoki na Kazarema bato baleka kuna matele kuna na ba pasteur kuna tuba bato molili. Alors mususu Adasa pasteur Banza azoloka bato na niveau osakana te mais bato bazo continuer kolanda tozali susu na mutu lokola na Afrique du Sud botala mutu lokola Bishop Élysée na Chatumba botala Élysée botali forme ne bomona ke aki simbi arata vi ana ba démon libumune wana tondi na ba démon botala immaturité d'ailleurs moka loba mama na bango a préféré ko yana mboa atika ye na Afrique. Bon, Chatumba, alobi aza pasteur, mais aza c'est un petit villageois à Utamboka et aza Mario à Kota Libala sans qu'on compte l'aventure tout au Molumbu na etambola. Batwande mwana bango oyo buno bozolo bake baza ba pasteur. Alors baza ba bisimbi na molimo bango nyo surtout ba mbokatier po ba corrompi ba miyibi ba incivique lokola ba shora kwetu Tony Silas, Jésus de Mbandaka au Bobengaka apôtre Liyoko, un voleur, un magicien, à Saba qui si po pote exilate, allez la rabatumbongo na potawana, et pourtant c'est un magicien oyo. Akimisa mwasi oyo, ayaki n'église nanda kwa zaki maladi, amemaye na poto matangu na ye, akimi atika mwasi na bana na Kinshasa. Bozala batloko la ba mochepele, awa na diaspora, bozana batoko ba Florine Mpangi, un sorcier tout fait fois les gars na délivrance, ba kanga na prison en Amérique latine kuna likola drogue, ba tia qui est chaînette électronique to montre électronique ba longola ye, un aventurier abimi bibina basi mingi l'église na ba aventure boyebi makamnyo so sala. Alors bazali ba tout oyo basi ba kufi bazana li felo mais bazo même population mobimba na kati. Alors ceux qui ba pasteur ba bundeli mboka te soki ba pasteur ba koti makambo ya komba lokola Néhémie te lokola Moïse te lokola Samson te bazali batu oyo balakela mi mabe. Alors ba politicien ba musicien batikali ba kosala eloko moko te po ba politicien na ba musicien baza batu basimbi kisi baza batu babima na ba mami wata babima mebelebele zobozi avant kufa abetela yino masolo na bango nyonso tupe boyebi lelo oyo na betaka masola Marie Misamu qui aza lesbienne aza na li felo botiaki tembe ba témoignage ebimi ebele que cette sœur n'était pas une servante de Dieu. Patrice Ngoyi Mosoko, un grand sorcier ndenga zawana oyo kutu bono boyebite ba biloko mingi owera asala ka yemta sala c'est un sorcier. Comment expliquer que Patrice aza pasteur moi c'est awera pasteur mais wera azosa bonganga
c'est-à-dire moi ça ouais rabongo maté pourtant boyebi bien papa na na sacramento na kitambo boyebi ba aventure pe biloko ni asimbaka. Alors lelo bana banganga nde baza na kati ya l'église, bana banganga nde baye ko modire bato. Alors bana banganga wana na kati ya l'église baye ka pona ko modire bino pona ko sala ba aventure. Total ngwanda eloko ni ya malamu ngwanda sala na Congo à part ko boma bato, à part ki terminateur na ibu. Et lelo oyo Robert Wapé un Rwandais Tuchi a comme pasteur alandi idéologie en Rwanda tout simplement parce que Bible ezoloba soki bani bakanga mboka to bani bakanga ndako bakanga homme fort ya Congo les églises eza corrompue, église eza dirigée par des démons, des sorciers, des satanistes, moyen mboka Congo kende ezalité. Alors biso bana na Congo esengeli to telemela ba fo ba pasteur oyo esengeli to bima na kati ya l'église na bango soki bino bozolanda bango bino nde bokozala bongo ba victime, bino nde bokolela na monoko ya mboka pe bino nde bokozala bongo na pasi. La bouche autorisée Proverbe 30:30 asali mwa liste oyo mpona koyebisa bino ke Congo ezali bongo na problème spirituel, problème ya bafaux bapasteur oyo basimbi kisi oyo bazokende na lifelo me bali kokende bango moko te. Alors eloko monene ezali nini solution yali kobwaka kokanga bato nyonso tu bakoti na monde de ténèbres kobwaka bango na mai. Boyebi bato ya Jonas nzambe atindi ye akende na Ninive me ye akende na Tarsis. Alors bato bakotaki masuwa moko na Jonas babiloko na bango ya commerce ebwayamaki na mai. Alors mpona bazwa solution bazwaki nini bakangaki Jonas babwakaki na mai mpe bango bakontinuaki. eloko ya monene yali bapaster nyonso ya bandoki ya basorcier fo kokanga bango monoko kobotola bango bible tobengana bango nzela moko na kabila mpo génération ya bato osu bateya lisu te parce que baza na social te baa na bopito te. Imaginez-vous église kimbangiste eza église esika bandoki nyonso ya Congo basangana me baza na bopito baa na baekole baa na université oyo baswanyaka bato oyo batangisaka bato. Mais l'église de réveil, les pasteurs, bazotonga bandaku, basombi bandaku, basombi bavoiture, ba chaîne de télévision, ba na école te, ba na hôpital te, ba collaborateur na bango même, baza na basapata malunga te. Wapi bonzambe. Or Jésus-Christ passait Luc 8 azolo babana intinadis babi, Jésus passait de ville en ville, il priait pour les malades, il bénissait, il guérissait, il donnait à manger. Donc biloko so to sali amote eza mamiki. Donc la bouche autorisée oyo ezali cadeau na pesi yo publie yango mpona koyebaki bapaster ya lokuta bango nde bafrene Congo. Soki tobare bango, soki tostoppe bango, tokomona avancement. Shora kwetu akota en contact na nga mpona délivrance parce que c'est un sorcier oyo azomema bato ebele na misala mabe. Kazarema, pain du soir na Adassa ezali bachaîne moko bokota yango te parce que bazobebisa vie ya bato. Yesu aza nkolo, Yesu apambola bino, nzambe na ngambo na bino. Merci, Ezaki Proverbe 30:30 depuis Mongaliengo. Yesu aza nkolo.